Kolonio sezali ba mango ba sonde biso no surtout tozali awa. Mais que ba difficulté ni obino bo okutana nango na wenze atalanga menkawo. Ba difficulté to okutana nango tozana na besika te presse na biso ezana mukie. Presse na biso eza mukie makasi. Ba accident zo salama, il fallait presse za ya kofungwa wenze za la munene po biso soto kota na kati ya wenze. Biso no soto za na kati ya wenze. Tala na modele tozo tekela. Tozana risque. Mutu kwa pe kokolongwa kuna eye etuti biso. Donc tous les risques makasi presse za muke wenzi pe za muke il fallait wenze za la munene biso no surtout kota na kata wenze poto luka ya koteka to luka po bana balia et puis na pato bateki doka promika ya mobondo ningo sila te mobondo batali pa mobondo ningo sila te na maika badate me na mamboka kati basalaka ba mona tozalia wa penza na wenze ya talanga imenkau bomone te talanga imenkau wenze yango ndenge te bandeko bazali ko tambola ndenge bazali ko joa mituka ndenge za koleka penza wa na wenze ya talanga imenkau bandeko boko nda biso partout mon entier bisike joa bino cha fuinza manzamba to kichabe na menkau. Merci. Marché toutefois ne boyebi avec un marché le 17 mai. Bomoni eza kokokana na marché Liberté. Au marché le 17 mai, entrée à Afdel, marché le 17 mai yangoyo. Donc marché banda to ezalaka zamba esobe sika banyama banda kolia bangombe. Mais une fois président Laurent Désiré Kabila sengi keno ba tonga marché na plateau de Bateke. Des espaces ba pesa ka chef wa menkaunda pesa ke espace ba former wenjo bon marché le 17 mai. Toza kolia mutu ngombe. Tozo na lobate ochebe mutu ngombe ko bozo mona yango. Combien? En tout cas 90 000 ya pamba. Mutu 90 000. 90 000 ya pamba kuto ba $90 te 90 000 ya pamba. Bon, histoire wenze oyo mutayaka na Kabila le père. OK. Kabila le père mutayaka na ngombe mutasisa ngweza Kabila le fils. Kabila le fils mutasilisa ki wenze. Po Kabila le père déjà akufaka na ye. Ya biso yango oyo eza biso na biso suka ya makambo eleke bandeli mesiko yo ndetango na biso lelo eza lelo don't have to wait till tomorrow poto kende liboso tia kondima likolo na nyoso po mosika to witi nini te to moni na nyoso to sali mekoli forever grateful I'm counting my blessing by way do I begin cause eleki mingi likolo na seko lekaba ute bandeli si to benga mabalongi always give thanks for the life I'm living the come is like I'm watching a movie. Soki na kanisi bola muna yo elekela kangai osali ya kokamo oduwa give in exchange koma koyingisa ngai liwaya so ndima pepo ngana zwa bomo ya sekwelekela kangai give to Caesar what belong to Caesar ya bisolo kumuntu pesa na nkolo obimisa ngana mulili opesa lilobo epelisa mwinda okomisa nzoto etonga makamu na koma komona kokamwa ebandeli pesuka nyoso tosenga ka esi osala bokitano ya bala ya mabana bilaka na ndima kokokisa nyoso pona ntina nanga ya mutuya yo pesanga ofere nzambe tata esengo na ngai ya libela moninga na ngai ya mutima matoye yo kimiso emoni minga kolobeza te otemeza te mwe misale monani minga kolobeza te outi mosika esensa tokomi minga kolobeza te ya kolobeza te minga kolobeza te matoye yo kimiso emoni minga kolobeza te otemeza te mwe misale monani minga kolobeza te outi mosika matolo mingi bana membre bandeko balandi ya biso podcast television balobete toza biso na bino nga bino chafinza manzamba toko tambwisa masole tali culture ya mboka na biso penkita ya ekolo na biso ndenge te mboka na biso etonda be bomengo ndenge te mboka na biso ezali kotambola ya mbote okote ete na masole na biso ya mokola lelo bandeko tozali be awa na Mbankana toali na Mbankana moko yale ko sunga bandeko bamona toali be na Mbankana bino te bomone te toza na Mbankana na menkau tozali pardon tozali awa be na menkau tozali na menkau bandeko boali be kolanda biso tozali na wenze ya talangai menkau wenze ya talangai menkau toko talisa biso na bino wenze oyo esalama ane nini wenze oyo ekreama ane nini wenze oyo etambola kabe ane nini yango te bomone te ndenge tozala biso na bino wenze ya talangai menkau
toza biso na bino bandeko na kosenga ete bo partager bo commenter na pesi ete un grand merci na les millionnaires mutete aza kopesa fierté ya ba congolais mutete akopesa fierté kuna na Afrique du Sud boss Eric Djenga balobi ete les millionnaires solo solo mutete akokaba mutete akofungola maboko bato ete bazali wana ebele batondi ete bayebi ete bien fait ya Eric Djenga balobi les millionnaires social bandeko totika te tozali awa na wenze ya Talangai Menkau wenze ya Talangai Menkau toza biso bio tozo solola wenze ya Talangai Menkau ebandi ane nini wenze ya Talangai Menkau activité nini ezoleka na kati ya wenze ya Talangai Menkau wenze ya Talangai Menkau bamba batekaka be nini awa na kati ya wenze ya Talangai Menkau bino boyebi ete awa mingi ete bato batimaka balobaki ete te bamobondo bazali bato mabe bazali bakokata biso moto bato ebele batungisaka biso bamoni point oyo morealizwa point oyo awa ezali nzela ya bandundu nzela bandundu tokoleka be awa nzela bandundu tokotambola be awa soki bomoi tokei wana tokoleka toza mpenza bandeko topusana kosole ete na bato ete na wenze ya Talangai Menkau ndenge esengeli na kati ya biso podcast television tozali awa na wenze ya Talangai Menkau mama mbote ya mama mbwaranze wana tozali awa mama bazali kobanga toza mpenza na village awa mama na ngai mbwaranze mama bien papa bien mama na ngai yo pozali moto pe ya wenze ya Talangai Menkau nateka fufu na masangu oteka fufu na masangu mekala kolobela biso osali mibuboni awa na wenze ya Talangai Menkau na women makasi bana 2020 est-ce que oza na baide ya bashefu ya wenze oyo ya Talangai Menkau baide lokola nini baide oza na chef moko oyo bashefu babanda na kati ya wenze ya Talangai Menkau baadministratif oyo babanda na kati ya wenze oyo baadministrateur bazali kombo na bango nani tona administrateur nani maaswazi na pasami merci bandeko wenze ya Talangai Menkau bomoni ete ndenge bamama ndenge bazali koleka topesa valeur na milie oyo tozali na Talangai Menkau ndenge esengeli toza biso na bino tozali kokende kosolola ndenge esengeli ndenge ezali awa mbote mama na ngai mbwaranze mbore te naza muteke te naza mukongo wali mokongo naza mukongo mais mama na ngai tomoni awa ezali milie ya bateke mais bino tu bokota pe na bakongo bozali tozali biso nyonso tu bayaka bambala banani biso nyonso tu bekolo nyonso tu tozali awa mais awa na wenze ya Talangai Menkau eponi te eponika bateke te eponi bateke te ekolo nyonso tu ezali awa ekolo nyonso ezali bamango basonde biso nyonso tu tozali awa mais que badifficulté ni oyo bino bokokutana nango na wenze ya Talangai Menkau badifficulté tokokutana nango oyo tozana na besika te presse na biso eza na mokie presse na biso eza mokie makasi baaccident ezosalama ifale presse ezala ya kofungwama wenze ezala monene mpo biso nyonso tokota na kati ya wenze biso nyonso tozala na kati ya wenze tala na modele tozotekela toza na riske mutuka mpe kokolongwa kuna eye etuti biso donc toza na riske makasi presse eza moke wenze mpe eza moke ifale wenze ezala monene biso nyonso tu tokota na kati ya wenze mpo toluka ya koteka toluka mpo bana balia mais kasi bato mingi balobaka na milio oyo mwa bamobondo bakota wa te biso bamobondo baza te toza mpenza kimia bamobondo baza wa te awa biso mpenza bamobondo tomoni bango te totikali omona bango te awa okoloba nini na bakonzi bali kolanda biso partout monde atie bakolanda na wenze ya Talangai Menkau sikoyo bakonzi basunga biso mpo bakonzi basunga biso bana kotanga eza te insécurité bana moyen ezali te donc ndenge ezali wana basunga biso ndeti minda toza na minda te toza na sécurité donc toza mpenza na sécurité minda ezalaka te awa mpe ndenge ezwa toza na mai te bido ya mai tozotomana moko na 1500 donc mpasi toza nango surtout mai toza mpenza na mpasi ya mai mpenza eza te ndenge eza bido moko 1500 francs toza na pasi. Merci beaucoup tozola pena tata mwa liloba na yo okoloba nini bon biso tosengi kaka ele tosengi kaka développement na kata Menkau tosengi kande mama lobi tosengi courant tosengi mai
tosengi makambo ebele susu wenda komi segumi la salite ezanga fo papa na susu kotonga ngolo susu bata so wenda kitoko susu makasi po to ya malamu et puis pe to na problème prince na miso o ezana muke fo pas pour so prince ela munene o se mo muke yango na papa na ngai. OK merci koyo awa meka otalisa biso na wenze atalanga menkau ndenge za koleka ndenge za kotambola ba difficulté ni obino boza komona ozana mwa lisolo be ya wenze ya talanga menkau. Bon, l'histoire ya wenda tanga menga pa kande ya komi salite bukani ne to senga batonga sonde ya sika. Moi le bamkina ino kande yango wana. Bandeko bakolanda biso na mile oyo ya wenze ya talanga menkau ndenge za koleka eloko neza kutungiso penza na kati ya wenza. Te wende bukani biso komi salite fo batonga ngoli susu. OK. Et puis na peut-être bateki doka promika ya mobondo. Mobondo ningosi la te. Ba mobondo bazali pa. Mobondo ningosi la te na maika bazate me na mamboka kati bazalaka. Seke na kati kuna bazali. Bazalaka. Mais awa bazali te. Ya biso na menga to kimia. Na kupima nguma en tout cas to kimia penza. OK. Olobani na bakonzi bakolanda biso. Te ya mukyo ba konzi ebele zati ya ko bika yango na suika wana. Merci beaucoup bandeko balandi ya biso podcast télévision tozali penza kotambola na wenze ya talanga menkau toko kota biso na bino toko découvrir pema kamebele mbote manyema mbote yo po bula kawa na bula wenze ya talanga menkau yango pena eta ko le kabendenge nini ya wenze yo le ka mais toza pena na ma souffrance ba mai pe coura banini. OK coura ezate mai ezate to sufi to soma bidama mai 1500 mais banda ati cela kutu tomoni ba poto ba tchana ba ta réseau wifi mais ba tie ba poto e comité cela ba so ba câble comme abo gouvernement pona bende la biso coura bana cela ni nezanga donc to le kapena na souffrance pena makasi. Donc awa ba mobondo ba kota te ba mobondo ba kota mais ba suka kala mboka msuba inkene babu ba nin o ba ki petit kuna mais ande ba komate. D'accord, merci. Merci beaucoup bandeko Morel. Okoko jwa bandeko ba mona tozalia wa penza na wenze ya talanga menkau. Bomone te talanga menkau wenze yango ndenge te bandeko bazali ko tambola ndenge bazali ko jwa mituka ndenge za koleka penza wa na wenze ya talanga menkau. Bandeko boko nda biso partout mon entier bisike jwa bino chafunza manzamba tokicha be na menkau. Tokotesa bino be menkau tozana wenze moko bomoni wana ava tokota boko mona barwane sikete batwete ya mboka ete bisikete bali komela mwa moko na bango bali mwa ko sepela mwa makambe belebele metoko kota tokoyeba eloko nini ezali penza wa na kati ya menkau kuna na mona sepena mwana ngube zwana nu wana ndeko akoteka masanga penza mboti aya bote yo poza wana wenze talanga menkau okoteka beninya masanga ni mbila masanga mbila za mélange te eza mélange te pesa na meka na moi moko ya 500 oh boy combien au 3000 ya 500 zali te eza ka be ya combien 1000 francs pesa no ya 1000 francs na meka bande kona boko landa tozali penza na wenze ya talanga menkau na ko beta sete talanga menkau bazana biloko ya bio bali kolia penza biloko ya bio soko yo kosomba biloko normal mais bino mo boko mona ba manyema bali ba ko sala mosala makasi pe malamu mingi ekokota be na mboka kati bokokota bitike senge mo loko kozwa ba manyema ndenge sengeli mosala kitoko wa ndenge zali na kati ya wenze ya talanga menkau avant kota na kati ya wenze talanga menkau bande koto solia wa tozali penza wa na komeka mwa pe masanga mbila na ngai ndenge sengeli na meka fungola na meka mwa masanga mbila na ngai na mele pe sanga mwa makasi ya bankoko ndenge nini nakoki kokota na wenze ya talanga menkau tozali penza na kati bandeko na kosenga te bo partager bo commenter na bosani te boss le millionnaire Eric Djenga aliwa na kolanda mwa losako na yo na bosani te balandi nyonso tu ya biso podcast télévision ndenge bankoko tozalaka avant okota na kati ya mboka ya batu ifo kosopa mwa nini ezaka penza malamu mingi wana bomoni eza kitoko twali komeka bonkoko omekananga oboyi ndanga omekananga amela ngai mwa moko tokomela bandeko momoni tokomela toko partager ndenge zaka bolingo ndenge toye na mboka batu na peso mokako swa obula kitoko bankoko bamona obalanda yo okanga tali kitoko eza bena sukali naturel. D'accord, merci bien monsieur journaliste. Merci beaucoup. Merci bandeko wana tokati na talanga menkau ndenge toza kotambola pe koleka makambo sana mapenza malamu mingi. Toza biso na bino wa
tokoti penza na talanga menkao balobi talanga menkao na tala yote na tala yo pe talanga ouais ngwana menkao talanga menkao yango eta kitoko kitoko makasi aba tokuta masolo ndinga bokoko tobwaka Montréal toza osola na mwa bonkoko ndenge zalaka hein en tout cas wana pena eza pe kuti bipena ya bokoko ngapela bakisisi likola bokoko yango mekano koyebisa biso yo oza be nani wana talanga menkao bon naza deja doyen ancien na kati ya menkao na minute oyo na kati ya parking omoni biso so de etake bacontrôleur na kati ya parking nde tovanda etake maître volontaire nde navandi boye na kati ya menkao navandi normal yo botama na kati ya wenze talanga menkao ouais na confirmé mwana menkao 100% pena mwana menkao ebi historique ya wenze oyo banani bacrée yango et puis wenze banda be na neni merci marché toutefois nde boyebi babenga marché le 17 mai bomoni eza kokokana na marché liberté au marché le 17 mai entrée à Afdel marché le 17 mai yango oyo donc marché bandi ato ezalaka zamba esobe esika banyama banda kolia bangombe mais une fois président Laurent Désiré Kabila asengi keno batonga marché na plateau de Bateke nde espace oyo bapesaki yango chef wa menkao nde apesaki espace oyo baforme wenjo boni marché de 17 mai komo na marché de 17 mai mais balobi eza marché ya talanga menkao ouais menkao talanga eza mboka date ya année 17 mai eza date ya entrée Afdel nde date ya entrée Afdel nde yango bapesa na bakoma na kati ya marché oyo mais mboka eza menkao talanga d'accord wana bokilo seba tokota mwa esika wa ndenge esengeli na bacommerçant na bachauffeur bomoni bandeko bakei wapi bakei Pascal bango nde baza bakei Pascal ameka tokoyela Pascal bazali wana bokei centre ville nchofa mbote boni kuna mbote papa na ngai wana bokei centre ville wana na bimi Kinshasa centre ville obimi Kinshasa mais kana kolobela biso ba difficulté ni obino bokutana na nzela ba taxi ou comment bon ba difficulté zali ebele ba barrière eleki ebele tozaka na commune mibale mais au monde na même commune tofuta ba péage oyo partout esalemaka te moto akolongwa na commune moko te akoti na commune mosusu afuta péage mais awa na maluku na nsele ezosalema moto alongwa nsele akota maluku afuti péage kaka moto kolongwa nsele po akoma maluku aokota na 7 à 8 barrières oyo eza impossible. est-ce que okolobani na bakonzi bakolanda biso bon ndenge tomesana kolobaka bakonzi ba revoir po tolobi yango mpe mingi apparemment lokola bazo s'enfouter nango. Merci. Merci voyage malamu hein. Bokene malamu hein. Merci papa. Bokene malamu. Bakena bango bye bye. Bandeko toali kokota wa na kati penza tokoti na wenze ya talanga menkao ndenge zali awa eloko ni ezali mbote ata awe india wa bozuni ni avocat bozengo to soma na ba ferme yo teka ande bozo teka ande to teka bane bomonete avocat ezali awa na talanga menkao ba ko fungola ponete commerce le ka bien toza biso na bino na wenze ya talanga menkao bomonete kitoko weekend malamu makamba kitoko pe penza malamu ezali biso na bino na kati na ya biso podcast télévision toza biso na bino tozali penza kotambola kotalisa bino culture ya mboka na biso pe masolo ezoleka kada biso topusana wana pene ya bapilipili ndenge ezali wana bandeko awa toza penza na makambo ya kitoko tozali na masolo ya kitoko ndenge eza koleka awa bomoni te pilipili 500 bomoni pilipili 500 tozali awa bomoni pilipili ya kitoko pilipili ya fresh o penza okomona olei esali mwa zikiziki na monoko bomoni pilipili ya kitoko eza kobima babiloko penza malamu ezali ba mama ya talanga menkau balobi ete awa toza fever penza kitoko mingi biso na bino tosona ba mama babeta mwa lokole na bango mwa liloba na bango ndenge esengeli na kati ya wenze oyo ndenge esengeli awa mbote mama mbote papa okoteka pima ebo ba pipila ngo be minene boy pipila plate ezalaka minene bobuki ona zamba zamba wapi ya biso moko awa na wapi na mboka ni na menkao na menkao mais siko ekola pipili boy yo tie combien na chango 2000 pe bato bayaka kosomba pe mingi awa mais kala koyebisa biso marché ezoleka be ndenge nini awa marché ezoleka bien
kitoko ape tozali awa na bamama ndenge mama mbote mama wana bomoni bandeko toza biso na bino awa na kati ya marché Minkau chafu nzamba nzamba nayoki mpe mwa nzala tozokende babi toza kolia penza bio ndenge biloko ndenge esengeli na kati ya marché ya Minkau marché talangai toza biso na bino ndenge toza kosola olingo loba mwa liloba toza biso na bino awa ndenge toza kotambola bomoni awa maboke pe ezali ya bio maboke ezali ya bio ndenge bandeko bazali awa biloko awa normal mbote mama boni kuna toza bien awa tomoni bokoteka penza biloko awa normal ya bio tokoteka pe biloko bien awa soso oyo ya mondele soso mondele bato basombaka pe basombaka bape baliaka bien wenze ya simbiliki eza pia pardon wenze ya simbiliki yango na liboso balambi mpe simbiliki balambi ezali kuna ezali ya kitoko ya bikote nini awa yango wana mopanzi kuna liboso wapi yango wana na bamezo wana ozomona liboso wana bamwa bangari wana bon biso na bino bandeko balandi ya biso podcast télévision toyawa na Minkau toza kolia simbiliki to marché totala yango awa ndenge ezali ndenge eza kokende ndenge eza kotambola awa na kati ya wenze ya talangai Minkau nazali koluka be simbiliki ndenge ni bakolamba simbiliki balambi wapi ngombe kuna do babi simbiliki balambi te balambi ka be ngombe topusa na biso na bino awa bandeko bomoni tozali awa na bomoni ambiance ezali ya kitoko bato bali koteka bato bali kosepela bato bali kosala penza makambo ya malamu bya kitoko biso na bino tozali kotala toali konganga ndenge neza koleka ndenge neza kotambola awa tozali penza awa soki boke na prince oyo toali na prince oyo bakobenga ngo prince ya bandundu bato bakolanda biso bayebi bato bazali bayebi mwa prince oyo soki okomi awa yebake ozokende ya Kikwiti bana Kikwiti bayebi awa penza biso podcast okiti na Minkau balobi ete biso tobombaka te biso totambolaka penza na makasi ya bakonzi na biso tozali penza kotambola toza kotalisa bino wenze ya talangai Minkau eza koleka penza kitoko mingi bato bali kolia bio bato bali kotambola malamu awa soki otie lokolo esili etali yo ndenge ezalaka otie likolo esili batali yo tokomi kotango babomi mwa ngombe balobi ete nazalaki awa ngombe esili ezali Montréal omoni awa bandeko bokanda biso toza na wenze ya talangai Minkau bomoni awa bato baliaka penza bio bato bakolia bio bomoni moto ya ngombe oyo zola ngombe oyo zola ngombe pe balamba yango pe na mwa so okati oyo okolamba yango pe na mwa tomate ebendaka mwa makwiti tosola nanu kuna na bamama wa ndenge esengela wa ndenge bali kolia mbote mama mbote papa mbekano koyebisa biso awa ka boliaka bio toliaka bio plan boye botie combien plat 3000 francs kilo 25 000 donc plein ya ngombe 3000 francs plat 3000 donc tine botie boye 3000 te morceau moko 3000 donc tine oyo boye botie combien oui 9000 francs donc bio na bio mais sikoyo awa bandeko bakolanda biso awa mekano koyebisa biso bolambaka mpe basimbiliki awa tolambaka basimbiliki bakai nyonso tolambaka mais sikoyo awa lelo eza te lelo ezaka ngombe ka merci bandeko balandi ya biso podcast télévision nakutana bamama toza penza kolia na bango penza ensemble mama yo po sepeli chef nzamba alia no ensemble alela biso te po toa bato misato kaka aza nini toaka bato misato toza ndenge nini olobi nini mama leki azobanga kamera bakisa biloko awa tolia bakisa biloko tolia ensemble wana nakoyeba bino mayele sonesi na tobakisi biloko tolia ensemble nayebi bino mayele oyiba biso mayele te toliaka biso nyonso toliaka biso nyonso po ayabakisa biloko tolia oza d'accord abeta donc awa tolia kaka ndenge ezalaka bakisa bandeko bokolanda awa bakisa biloko ya 5000 na kwanga tolia ndenge ezalaka na wenze ya talangai Minkau bandeko wana bomoni ete ndenge ete mama azoya kobakisa penza biloko wana bomoni awa baza kolia bio bomoni misuni ndenge ezali awa
awa likambo pesi mbwa boyi lobano balola na biloko bolambi bino boza bato biloko yango to balola to lambi ngombe malewa na bakwanga yango na oteka musuni 3000 do boy bolambi kitoko to lambi obieko okoyepe ko meko bien makasi nga pe na meka musuni moko okoki pe komeka na meka ni mekisa na meka moto na kozika okomeka ata fois ata mwa musuni ya mokio meki mekisanga fois bandeko babi chef nzamba muyibi babi mobala yo akopona mwasi ndenge aza kolia biloko penza na moto obwe na kozika te meka ndena aguma kasi no kasupu nango atukana bo kanga aguma kasi meka kaka to kanga ote meka ya kitoko otoke ya bien makasi vraiment bakisa biloko tolia mama na bakisa biloko combien biloko 6000 francs na cha 2000 na cha biloko ya kati na cha biloko ya kati beka misuni ya pamba ta biloko ya kati ne ezalaka ya 5000 toza kolia manelo bakolanda biso naoca biloko ya kati ya 5000 fana musuni ya 3000 epesa combien 8000 francs na bakisa lisusu ekoki ti boye te ekoki boye ti bakisa supu na bakisa supu lisusu babi supu na bino nde ezala makambo ke supu na biso ya bepo deya na bakisa ebele ekoki merci bandeko wana bomoni batieninga biloko ya 5000 ndenge eza nde toza kokende toza penza kolia na kati ya wenze tanga mikabo moni mokalizwa ndenge ezali ndenge makambo eza kotambola bomoni bato na bato baza koboma penza baza kolia biloko ya bio ndenge esengeli ndenge eza koleka na kati ya wenze ya talangai me nkao bomoni wana kuna pe bato na bato bakoboma biloko na bango ndenge esengeli mituka eza koleka toza penza na weekend chef nza manza bakoni na weekend tozwa tan kolia ndaba mama ndenge ezalaka tovanda tolia ndenge esengeli moko ya lizoba ndeko ndenge toza biso na bango wana toza penza kokende chakwanga tolia toza kolia wa bio na biawa balobi kwanga ni zela papa pe misikolo ngombe yeyo yo ne kolongombe loba no liloba papa na lobe belete kweza mboko na biso lobe za journée de la femme kweza biloko na mto tekas dia musina ngombe fresh ferme to boko la ka plateau de batetala tala biloko fresh na bengo nani roi bien na bengo nani chafu nzamba nzamba ya biso podcast balobi opesi mambo aboya ane mabale bomaka mikolo nyonso chaque jour reve passer lia bord na simbiliki ya kitoko makati tala bota le simono mutu wana yekano na prince ya eloko na lingaka india toza kolia mutu ngombe tozo na loba te ochebwe mutu ngombe ko bozo mona yango wana combien en tout cas 90,000 ya pamba mutu 90,000 ya pamba kutoba $90 te 90,000 ya pamba donc c'est misuneze bele baluka wende kwa tala mekano ko tesa bango misunyo loba tona lobi bato musu bako attention na loba te tala c'est la production ngombe lia eza ba vétérinaire ba tester ba tali ngombe tala ni musunete ezo tamakila fumula nzungu ya kilo kaka 28,000 ya pamba 28,000 ya pamba merci bandeko wana toza kolia tolia nayo te tolia nanga tolia nanga sukula mabo tolia na musuni wana oye olobi nini tozolia ekomi ntango kolia awa toza kolia we maya maboko awa ako mpe koya na nga liboso na wenze atalanga menkao balobi awa toza kolia bio awa kilo mbekano tiano kilo ana ngombe toyeba eza combien de kilo awa bandeko bakolanda biso awa ela mama lungola mwa bido oyo lungolo oyo esali combien 9 kilo donc c'est pesé makasi 9 kilo ngombe ya santé eza mutu nekalia na ndako ne balesa bona ndako mwana boko la ndako ne batoni makasi aza ya kokonda te yeyo merci tekela be ba client mama baye ko lambela mibali na bango ngombe kitoko mama yo po lambela papa ngombe
Nayolambela papa ngombe papa. Papa lia ngombe. Donc lelo ko pove papa lia ngombe pona lobi apeso mbongo ali puta rapide. Eza bongo. Wana otele mwa, yo dozo mbongo ali puta. Namte opesa ngane olambela ka opesa ngamba moko. Ngo esala pesa mbongo ali puta. Mama yo po sema papa ngombe. Ngapele osombela papa ngombe. Ya solo wana. Ya solo. Osema papa ngombe. Papa lia ngombe. Alia ngombe fresh. Otele mwa bizaka zaka. Inda mabe. Wane pina suka na ngope asali mwa nini? Merci bandeko tolia na tata mwa maboko kosukola bandeko boko na biso wa toza penza kolia ndenge sengeli biloko ndenge zalia wa toza penza wa kolia misunia moi liloba pe ba mama boko ko loba nde toza olia wapi kwanga tolia ensemble te bongo bino bo kineli mwa biso moko wa toza kolia kitoko balobia wa toza kolia penza biloko ya fresh olobi ni tata tolia ngombe ya kolobela tingo na loba tenga loba mingi te misu na yo moko présence na yo zate na téléphone o appel vidéo te sur place. Merci beaucoup bandeko tozo mo temps kolia kwanga zapi tochawa tolia tozo mo temps kolia balobi tango kolia balobaka te mais Montréal zwa biso ndenge tozolia mo temps wana ndenge toza kolia biloko penza fresh ndenge sengeli nde makameza okende babi tango kolia balobaka te balobaka kwanga yango pe na okata kwanga kitoko ya plateau bateki kwanga pembo balionaka na musuni ngombe soit makaya ba pembe obimaka tolia nanu to dans notre temps kolia wa bandeko boteni nga guerre te wa okati te katawa bandeko wa bomoni awa chafu inza manzama muyibi eleka tozoli bolambaka bien merci bandeko aka tozali kaka be na wenze ya talanga menka bomoni wenze kitoko wenze oyo balingi basala ngo lokola forme ya marché de la liberté mais vu ba moi makoki vu moi penza makambo moto te akoki ko soutenir ba mama awa ya menkau azalite bomoni ndenge wenza ndenge za to koti penza na kati wana bomoni tozaki penza libanda ndenge toza penza kokoba kaka na kati penza ya wenze ya menkau balobi wenze atanga menkau bomoni ndenge zali ya moto tu aza osala ba activité na ye moto tu aza penza osala makamu na ye ndenge sengeli bandeko toza biso na bino wa ndenge toza kotambola chafu nzamba nzamba kokota kosola penza na ba mama toujours ndenge ezala kaka na kati ya wenze ya talangai menkau toza na kata talanga menkau mbote mama bonne santé. Santé za bien. Mais quand tu as bien matata, kuna toza na kata wenza talanga menkau. Toza wenza menkau. Mais quand on koloba wenze oyo, ba difficulté ni obino bozana na kata wenze oyo. Passe ya mai. Courant. Donc il vit ka misère makasi. Vie za passe. Mais awa pe bozala bien, ba mobondo bakota te na menkau. Bakota te, basuka ka bamboka ya bakati. Ba mobondo bakota te. Parce que maman ngai mekano ko tata biso oyebi vraiment histoire ya kacha wenzo te nga penza na mopaya na yebite yo kutu wenzo nga na kuta kiango merci beaucoup merci bandeko wana tozalia wana kati ya talanga menkawawa nako toko tapena miliango te awa toza na maison mo banzele mbote mbote bozali bien toza na kacha wenze ya talanga menkawa bino bo salaka mwa ba botawa tosala babote tobongisa suki nyonso make-up marie so mpe abali tobongisaka mais ko awa badifficulté ni oyo bino bokuta nango mpenza na kati ya wenzo kepu akekotane
Papa c'est bien besoin na kacha wenzo ba difficulté ni besoin mona ba tracasserie ou bien ndengeni. Nga. Na mo lokal bato bat passer belé. Ah, merci beaucoup bandeko wana bomonete tozalia wana kati toujours ya talanga menkao lenge toza penza ko tambola bomonete marché zali calme marché zali calme marché zali kitoko nenge ba mabazali ko tambola ba mabazali ko teka penza malamu mingi nenge toza bisona bino ko solola na basole tali na kati ya biso podcast télévision mbote mama na ngai mbote boni bozo banga mbote boni mbwaranze bokat nalo babena kiteke mbwaranze to évite Oza baluba Ah, toza bakete. Wetwa toto. Mais awa toloba mimi awa tozeba ke bino boza baluba mais na kacha minka to komona mimi bateke bazalaka. Seke awa sangisi bateke na baluba bino tu bikole zali awa bateke ba na place te. Sa place te pona nini? Bisoyo toza kaka na mokili. Okay. Siko yo poteka peka na wenzo. Nataka na wenzo mesa na ngaya ngo. Ah, mais ape futa tax. Na futaka. Yo umeli na kacha mabelo. Ah, na umeli na sele deza. Ah, deza. Deza ngo kota ko kuti wenzezo kene be malamu. Eza bien. Okolobani na bakonzi bako na biso apopo ya wenze ya talanga imenka. Ni munye. Wana ebina ete. Ngana ne lo wenze ya talanga imenka ndenge makamu ndenge zo kene ndenge zo tambola ezo ke kitoko mbote mama ngai mbote boni. Papa. Yo potera pika na wenza talanga imenka. Nateka kaka ba épice. Ba difficulté ni obino bozomo na kata wenza talanga imenka. Koteka pasi toteka bien te. Mais yo umela na kacha wenza talanga imenka. Nazaka. Osali combien d'années? Asali 3 ans. Mais ozape na moi mémoire ya badimsatif oyo baleka na kacha wenzo. Te, nazo babango te. Tozali kaka toza kopusana na kati ya wenze ya talangai me nkau ndenge toza kokende tango tena koloba bandeko bomoni wenzo yo basala ngo idée zalaki basango lokola marché de la liberté bomoni vi bakonzi ba oyo aleki o asali bomoni eza penza délaissé marché za délaissé wenze za délaissé bomoni awa eza prince basali ndeni akoleka mituwe koleka kokende we kokende me ba maba koteka babimisi ni me wenze yango yo bomboni wenze na kati ndenge zali ndenge makam ndenge za batu bakoteka ba réalité za penza belé na kati ya wenzo bomoni kuna ba papa bali koteka ba mama bali koteka ndenge misala ndenge za kokende mise za kotambola yango te na kobeta mwa sete bandeko bokanda biso tolingete commune auto zali tolingete bisika auto zali nde to kopesa ngo valeur nyonso te koleka penza malo mingi pe kitoko mingi yango te tomoni tata mwa liloba tata pe azoteka mwa mbika na yawa tomoni awa ekola mbika 2500 katikati mbika 2500 mbote papa mbote papa boni papa malamu yo po teka kana onza tanga menkao nazoteka ka awa yo umeli awa bon na yaka na ba période parce que toteka bilo za ba saison soki saison ebandi toye koteka soki sili tozeli su saison mususu donc yo koteka ka mbika kana presque na teka donc soki mbika sili ovani na ona ndako soki bimindo ye soki mbika sili na keluka bilo mususu neti banguba bambwengi mais soki mbika bandi toye koteka mbika awa ko ba difficulté ni obino boko mona bia wana wenze atalanga menkao ba difficulté car eza presque toko lo bandere ni moi na ba temps oyo mbongo de circuler penate bato nyonso tolela donc mbongo penate circuler te mingi difficulté na ngwana mingi difficulté na ngwana par ça ndeto teka boye parce que ko somba to ya awa ba transport et puis ça se passe transport puis ça se passe comme ti awa to ko teka awa maintenant to comme awa to teka mbala moko mbongo de circuler penate ba client ba ko tapena pas comme teta ou presque mingi za vide ba client ba ko tapena te ba manyo so lela kuna mais biso do bunda lo tellement to message na commerce ngo moi to tika to sala kaka po to message nango. Merci bandeko papa lobi wenze zali vide wana bomondenge mo renda to leksa bino wenze zali vide ba client penza bazalite na marché ya talanga meka bomoni kuna ndenge zali wenze za penza vide koto bandeko mutsu ba koteka ba sake koto bandeko mutsu ba koteka ba kombo bomoni kombo na se kombo na se eza 500 francs wana ba diaspora ni to bokenda poto boyebi utilité ya kombo ya eza très important kombo soko kombo lango be na kati ya lopangu oko mona sali mindelu namoni su kombo ya nana oteka be kombo nde papa
yaka tobeta basola kombo namoni be kombo yo oyo eza lopango mo soki eza monene okomboli yango en tout cas simbango tata na ngai simbango okotombola ngo okotombola kombo oyo bawi papa azali sumi we ayokaka te makambo ye moto asali kombo oyo zwa kaka kamera zwa tata azwa mwa kombo nde moto ye nde moto nde asali yango bomoni tolingi toswana tata me bayo tata aza sumi we ya zwi kaka kombo nde atie 500 moto akolinga asombi merci bandeko tozokontinue biso na bino totambola na kati ya tala ngai me nkau toza toujours kokontinue tozali kokende biso na bino kotalisa penza barealité nene eza koleka na kati ya one mbote mama na ngai mama boni mama tomoni oume na kati ya onza tanga me nkawa na ume mwa moke kasi nasali 3 ans nde natekaki su te nto toya kotumisa na banika ya mikolo donc seko boti bana na kati ya me nkawa te bana te tuna ye mbote mama mbote yo sali bambula bonia na kati ya onza nasali bambula ebele na mboko ya meka ase bokoza na histoire ya wenzo bon histoire ya wenze oyo moto ayaka nango kabila le père kabila le père moto ayaka nango me moto asilisa yango eza kabila le fils kabila le fils moto asilisaki wenze mpo kabila le père déjà akufaka na ye donc kabila le fils moto apesi bino fait vert bo travail na kati ya wenze atanga meka kabila le fils moto apesa biso fait vert to banda koteka na wenze na biso oyo donc bokoloba merci Raïs. Oui, merci. Faut te passer na liboso na fondation. Faut te passer merci na fondation, c'est moto pese pas moi nati. Pour moi na nde moto silisi pe merci na nzamba pa mola ina. Wenzo eza fondation ya Kabila le Père. Wenzo eza fondation ya Kabila le Père. OK. Kabila le Père moto yaki na fondation oyo. Yende moto abandaki sima nango mwana nda yekusukisa. Siko wone esalamaki na nini? Na 97. Na 1997. Donc wenzo tanga menkawe salimi. Wenze ya tanga menkawe salimi na 97. Ça na 1997. Pe bozoteka, bozosepela tout bien. Bozoteka, tozosepela na muke na ngolo nzambe. Merci koyo. Koba na 1997 toyeti lelo yo zomona ba difficulté ni obino bozokutana ngona kacha. Papa ba difficulté zebeleti. Ba difficulté zebeleti tozana courante tozana maite awa. Donc to vivaka na ndenge na biso ka mbula soke beti na ba maya ba forage yango to salela siko okolobani na bakonzi bakolanda biso bona alo bana bakonjo balanda biso batia biso courant batela biso pe mai bayokela biso mawa mikolo mbula ezobeta te to onyokama makasi to onyokama vraiment mai ya kosokola pasi ya kolambela pasi ya komela pasi bilamba kutu koloba te. D'accord. Merci beaucoup bandeko wanete bomonete toza biso na bino ensemble na kati ya wenze ya talangai menka bomoni chafu inza manzamba tozalaki awa toye kotesa bino wenze ya menkao totambola na kati ya biso podcast télévision elie biso 3 heures du temps pona koma na kati sika oyo ya wenze ya talanga menkao tobimaki ko bima na biso tobimi penza tongo tokomi na kati ya wenze total sibino penza wenzo penza toza penza na kati ya village nguma na opesete ba chef bateke chef Mikael balanti ya famille nguma na pesi bino mbote mingi na makati nde bozo sala na village na bino we makambele kamalamu makameta makitoko na pesi pende grand merci na chef nguma ndenge te makambu ezali kotambola pe koleka na kosengete bandeko nga bino chafu inza manzama na bosete manaka na biso ekomi penza kokoma penza na suka yambo etokosisa manaka na biso na kozanga te total sibino wa bomonia wa tozali na kati ya wenze ya talangai menkao moka tango naza kolakisa bandeko bamona talangai menkao boko mona bamba bakoteka boko mona makambo za kitoko boko mona ba difficulté balobi wenze za polele batu bako kota te bomoni bandeko ne balobi historique wenzo yo ezali ya Kabila le Père ne mutasala tout pone créame talanga menkao yango yo Kabila fils ayeko koluka ko silisa vision ya tata
ponete ekende pe bato batambola eleka kitoko. Merci na Rais Kabange place ozali na peso boy ba fololo na molonga na yo Denise mama Olive Lembe pardon mama Olive Lembe na peso bembote mingi na makaso nde bozwa ponete ko sisa esiko. Merci bandeko na système zonga na peso ngo merci na les millionnaires Eric Djenga bisiki zami na Afrique du Sud na peso mbote mingi les millionnaires ba bi motoete ako kaba ako talate moto ako peta fierté ya congolais na bamboka bapaya tomona kamimi ba mindele bazoya ko s'investir na mboka ya bato baza ko s'investir na mboka na biso mais Eric Djenga pa keipe na mboka bapaya za ko s'investir aza ko sala be musala wana akeipe kuna zo kota partout aza ko sala musala wana Eric Djenga oboye les millionnaires etalio na pesenga merci na son tangasol balobete motoete ako lungola bana kibekele motoete ako pesa bana propriété ako pesa basi baza la propre ako telemisa nzoto ya mibali na tangasol son tangasol azali wana benga chafinza manzamba okozwaye aza tout partout partout monde entier bokozwa son tangasol kimi abota minje kutembe balasima bye bye. Ya biso yango oyo eza biso na biso suka ya makambo eleki bandeli mesikoyo nde tango na biso lelo eza lelo don't have to wait till tomorrow po tokende liboso tia kondima likolo na nyonso po mosika touti nini te tomoni na nyonso tosali mekoli forever grateful I'm counting my blessing but when you are begin cause eleki mingi likolo na se kolekaba ute bandeli si tobengama balongi always give thanks for the life I'm living ekomi elengis like I'm watching a movie soki nakanisi bolamu na yo elekelaka ngai osali ya kokamo oluwa give in exchange koma koyebisa ngai liwa ya so ndima mpe mpo nga nazwa bomo ya seko elekelaka ngai give to Caesar what belong to Caesar yebiso lokumu topesa na nkolo obimisa nga na molili opesa lilobo epelisa mwinda okomisa nzoto etonga makamu na koma komona kokamwa ebandeli mpe suka nyonso tosengaka esi osala bokitano ya bala ya mabana bilaka na ndima kokokisa nyonso mpo na ntina nanga ya motuya yo pesanga ofeli nzambe tata esengo na ngai ya libela moninga na ngai ya motima matoye yoki miso emoni ninga kolobeza te motema eza temoi misala emonani ninga kolobeza te touti mosika esansal tokomi ninga kolobeza te ya kolobeza te ninga kolobeza te matoye yoki miso emoni ninga kolobeza te motema eza temoi misala emonani ninga kolobeza te